nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki apeka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Veuillez vous mettre debout pour que nous puissions vous saluer et accueillir chez nous. Fatih, morceau d'honneur, s'il vous plaît.
Veuillez saluer nos autres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À présent, nous avons l'Assemblée nationale. Il y a Madame Ilanga Paulet, députée nationale, accompagnée de son époux. Messieurs et dames, veuillez vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir. Fatih morceau d'honneur, s'il vous plaît. Madame la secrétaire générale du ministère de la fonction publique, Monsieur l'inspecteur territorial au ministère de l'Intérieur, Monsieur le DIRCAB du ministère près du président de la République, Monsieur le conseiller du ministre du Budget, Monsieur le conseiller du vice-ministre du Budget, Madame l'épouse du gouverneur du Congo central, Excellence Madame la ministre provinciale de portefeuille de l'éducation, genre, famille et enfants, Excellence Madame la ministre provinciale des Transports et Voies de communication, Excellence Madame la commissaire générale en charge de relations avec l'Assemblée provinciale, Monsieur le DIRCAB du vice-ministre du Haut-Katanga, Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanzangungu. Au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, nous voudrions nous acquitter avec une joie immense d'un agréable devoir, celui de vous transmettre ces salutations les plus chaleureuses et de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, siège international et berceau du kimbanguisme,
à l'occasion du 64e anniversaire de la disparition physique de la glorieuse Maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, l'épouse de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme. Le chef spirituel, le représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous exprime ici sa profonde gratitude pour être venus si nombreux, célébrer avec faste, avec les milliers de kimbanguistes venus de partout, cette date historique et particulièrement spirituelle pour laquelle vous avez dérogé à vos différentes responsabilités. Vous avez dérogé à vos différentes responsabilités afin de venir ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en dépit des difficultés inhérentes de la route, spécialement sur le tronçon reliant Mbanzangungu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est tellement réjouissant et magnifique de partager avec vous ces moments historiques. Votre illustre présence en ces lieux témoigne de votre considération, de votre amour et de votre respect envers la vénérée Maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, réaffirmant ainsi l'attachement que vous portez à l'égard de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice. Cette marque de sympathie va droit au cœur de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'à ceux de tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes rangés derrière lui. Soyez ici les bienvenus et passez un bon séjour pendant ces festivités du 27 avril de cette année où, une fois encore, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani remercie et encourage toutes les mamans kimbanguistes du monde entier qui se sont ainsi mobilisées à l'honneur de Maman Mwilu, une femme forte, une femme de bravoure, une femme dynamique qui a promis de soutenir son mari, Papa Simon Kimbangu, notre modèle de valeurs kimbanguistes de base. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs dans le kimbanguisme, point n'est besoin ici de rappeler que les festivités de cette année sont spéciales. D'abord parce qu'elles sont riches en couleurs, du fait qu'elles se situent dans le cadre de la célébration du premier centenaire de l'église kimbanguiste et donc de la mission libératrice de Papa Simon Kimbangu qui a débuté le 6 avril 1921. Deuxièmement, parce qu'elle mobilise des milliers de mamans kimbanguistes et des sympathisants venus du monde entier. Troisièmement, ce sont des festivités de l'année où les compteurs est remis à zéro, selon l'expression de Papa Simon Kimbangu, Kiangani lui-même. Enfin, les présentes festivités se passent au moment où tous les kimbanguistes du monde entier saluent et se réjouissent de la publication de l'ordonnance présidentielle signée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation, proclamant la journée du 6 avril fériée, sommée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, matérialisant ainsi son discours solennel du 6 avril 2021 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, à l'occasion du premier centenaire de l'église kimbanguiste. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs dans le kimbanguisme, 27 avril 1959, 27 avril 2003, cela fait exactement 64 ans, jour pour jour, depuis que Maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie a quitté cette terre des hommes
pour rejoindre son divin époux, afin d'intercéder en notre faveur, comme elle-même le disait. Je cite, Luyambula bana ngele yakala, kimpova vela mpasi vo zengo wa zengoka. Nous traduisons, laissez-moi aller intercéder en votre faveur, afin que le jugement soit rendu. Fin de citation. Arrêtée elle-même le 15 septembre 1921, Maman Mouilou n'avait en aucun moment cessé de soutenir son mari, Papa Simon Kimbangu, et son œuvre. Pour une courte perspective rétrospective historique, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie est née de Papa Mfouka et de Maman Touba le 7 mai 1880 en Kamba. Elle fut mariée coutumièrement à Papa Simon Kimbangu en 1912 et religieusement le 4 juillet 1915, le jour même du baptême à Tombe de Papa Simon Kimbangu. De leur union naquirent 3 fils, Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles, né le 12 février 1914, Papa Dialungana Kiangani Salomon, né le 25 mai 1916, et Papa Djangienda Kuntima, né le 22 mars 1918. Notre chère Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie, militante de foi de première heure, femme de bravoure, témoin oculaire de tous les gestes de son mari, Papa Simon Kimbangu, notamment la guérison miraculeuse de Maman Kiatondo du village de Ngombe Kinsuka. Elle s'est consacrée à l'éducation de ses 3 enfants et donnait chaque fois des sages conseils aux fidèles qui venaient clandestinement vers elle, tandis que ses enfants étaient encore tout petits. Par sa persévérance, sa loyauté et sa fidélité, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani n'avait jamais cessé de soutenir son divin mari, Papa Simon Kimbangu, même après son arrestation et sa condamnation injuste par le pouvoir colonial belge. Elle a subi des tortures physiques, morales et psychologiques, et toutes sortes de traitements inhumains sur une longue durée de 1921 à 1950, soit 38 ans que nul être humain épris de bon sens ne pouvait admettre. Et cela en présence de ses 3 fils, tous tout petits, âgés respectivement de 7, 5 et 3 ans. Plus exactement, les humiliations qu'elle avait subies à Tisville ne l'ont pas du tout découragée. Maman Mouilou, cette femme aujourd'hui internationale, et de par sa foi, sa loyauté et sa fidélité, érigée en modèle pour toutes les femmes kimbanguistes, les femmes de notre sous-région, celles de l'Afrique et du monde entier, un modèle pour l'émancipation de toutes les femmes opprimées. En célébrant aujourd'hui le 64e anniversaire de la disparition physique de Maman Mouilou, distingués invités, il nous importe de signaler avec force et admiration les valeurs de notre nouvelle civilisation et notre nouvelle culture kimbanguiste qui sont la sobriété, l'hospitalité, l'éducation exemplaire, l'essence de la paix et de la non-violence, l'obéissance, la soumission, le respect envers autrui, le courage, le dévouement qui ont fait d'elle une femme exceptionnelle qui inspire un nouveau modèle de société kimbanguiste au profit de l'humanité tout entière. Au vu de la complexité de sa tâche, Maman Mouilou s'exclamait et s'interrogeait nuit et jour sur ses propres capacités lorsqu'elle se demandait si elle allait s'en sortir, d'autant plus que la Bible nous enseigne que les femmes des anciens prophètes et d'autres grands serviteurs de Dieu
n'avaient pas bien accompli leur tâche. Elle s'en inquiétait en ces termes. Ngai mwilu, musala oyo ngai nakokoka, nga nakolonga, pamba te ndenge totanga na mokanda ya Nzambe, basi ya banganga Nzambe balonga te, bakweya. Nanga nakolonga, ngai nakokweya. Ye moko atindinga asalisanga, Nzambe longisangai. C'est ainsi que l'action de Papa Simon Kimbangu du 6 avril 1921 avait donné lieu à l'existence des droits de l'homme, à l'émancipation de la femme, alors que les organisations internationales ne traitaient pas encore spécifiquement des droits de la femme. Maman Mouilou portait déjà en elle les germes de l'approche genre et de la défense de la famille. Distingués invités, l'église kimbanguiste est votre église, car elle est universelle. C'est l'héritage que Papa Simon Kimbangu nous a légué à nous tous. Nous ne saurons terminer cette allocution, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs dans le kimbanguisme. Nous ne saurons terminer cette allocution sans remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation, pour avoir hissé très haut la valeur du combat de Papa Simon Kimbangu pour l'éveil de la conscience africaine, pour sa lutte pour libérer les opprimés du monde et pour avoir libéré le monde contre le mal, contre toutes sortes de dominations et d'exploitation. Les mêmes remerciements lui sont adressés pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, œuvre qui nous garantit la paix, sans laquelle nous ne saurions célébrer cette journée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation. Que vive Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. Que vive la journée du 7 avril, jour de la femme kimbanguiste. Que vivent toutes les femmes kimbanguistes. Que vive l'église kimbanguiste. Que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste.
honorables sénateurs et députés nationaux, honorables députés provinciaux, Excellences membres du gouvernement provincial du Congo central, Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. En ce 27 avril 2023, jour grand et mémorable du 64e anniversaire de la disparition physique de la très vénérée Maman Milou Kiawanga Nzitani Marie, épouse de Papa Simon Kimbangu, le fondateur de Kimbanguise, je suis profondément ému de fouler le sol béni de Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, ville sainte, siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Nous nous souvenons d'une femme et d'une mère qui a reçu du Très-Haut l'incommensurable grâce d'être non seulement le témoin privilégié de l'accomplissement du ministère combien éminent de la rédemption de la race noire d'ici et d'ailleurs, mais aussi l'illustre épouse de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui, par son divin message et ses saintes souffrances, a pu ouvrir la voie royale de la liberté de l'humanité. Qui a cru au message qui nous a été envoyé par notre Dieu un certain 6 avril 1921, ici à Nkamba, même où pour la première fois, la très vénérée Maman Milou Kiawanga Nzitani a sonné la cloche pour le tout premier culte de l'église kimbanguiste. Il fallait attendre 102 ans pour que son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, vienne reconnaître enfin la mission salvatrice de Papa Simon Kimbangu en ordonnant que la date du 6 avril soit chômée et payée. De ce fait, notre reconnaissance également à la personne du président de la République et de son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, le Dr Gimbandu Ndungidi, pour avoir relayé l'ordonnance au niveau de la province. Oui, de tous les horizons, de la terre, nous sommes venus avec nos cris et nos chants de louange et d'allégresse pour célébrer une femme béatifiée et en la sainte image de la féminité spirituelle, à la fois porteuse de vie et passerelle entre le divin et l'humain. Pour nous, femmes du monde entier, à cet heureux propice où les esprits tressaillent de joie en une profonde dévotion, la très vénérée Maman Milou Kiawanga Nzitani Marie, mère du mystère de la Trinité, Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph, est élevé aujourd'hui dans nos cœurs comme un appel divin à répandre la paix, l'amour et le pardon à travers l'univers. Pleine de gratitude à Papa Simon Kimbangu, qui a inspiré des héros de l'indépendance de notre nation chérie, à l'instar de Joseph Kasavubu, je viens m'incliner devant vous, Papa Simon Kiangani, pour avoir appelé à l'existence cette inoubliable journée de jubilé et d'élévation intérieure. Que vive Maman Milou Kiawanga Nzitani Marie, que vive l'Église kimbanguiste, que vive la République démocratique du Congo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous en remercie.
Na kombo ya tata ya mwana petata molimo centre tobongisa maboko totonda. Tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya wonso no bitu fuandiri tutela ma beto mpangise no mudibundu tolofana kyambote faki. Tuana pekintwadi yengudi zeto ba mama ba bakalanga bimpofile beto ko batata luengisi tulombele ko ba mama lotutela mana beto bana beno toluvana kyambote faki. Muzola kwa se mwane tata mwana velela bika to kubike no moko to vananguri zetu kyambote munkumba se ye mwana tata mwana velela munkumba se ye mwana ye tata mwana velela ba mama ulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tango yifwene tulweke kukikada kyantsuka Indhangu yituteli misanga yevana tata nzambi kyambote diambo diangitukulu tsilulu bonso bumasona mana munkanda Yesaya vo Emmanuel sikabutuka disongelevo nzambi vakati ko bana babantu beto tubankwa nsambu ekumakadi tata nzambi tumweni bonso bwakadila ntsilo za mfumu Yesu vokwenda yikwenda genda kululombela nsadisi imwanda ludi ulemba ninzatambula tata Simoni Kimbangu tuka le 12 septembre 1887 kakulumuka wena yetu kintwadi na telumbu kya uno kayoyeleko yekakanoke nempenituko yandika sobi yandika vingu bukakadila ibukena wena yetu kintwadi dina tulombele kwa sidi tuwa nzambi yetu tata mwanda velela watutela mana batubana toku bwana kyambote pati
nafukani nabeleli mpe oyano lelingani penuyo nakomi moto liboso ya bato tika okumisa Uno Zambe ya bana eti nafukani nabeleli pe oyano nakomi moto liboso ya bato tika okumisama Ika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa seye mwane tata mwanda velela tulendele kutufuana sedeto wanzambi eto tata mwanda velela beto bana bakutukulombulo bakafulu watusikidikisa tusamba. Ensa muza mfumo wetu Yesu Kristo
yezola kwa nzambi wa seditu yeuntu adi amwanda velela bika wakalanga yetu tuka wao kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolanda ki matei na biso mama pasteur mtate ya kibiso abandela kina banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika tozali bana mapamboli pamba te tata molimo santo ayaki kati na biso ayaki po ete abikisa biso pona koloba ete 4e génération ya suka oyo ezali ke nzambe alingi akata likambo na ye yango tozali bana mapamboli makambo tata Simon Kimbangu batu bamoni pasi mingi banyokomi mingi boloko ya loposo mwino 4400 ans tango aye kobikisa biso lokola likambo elobaki papa mfumano papa diangenda kuntima na 88 kokabwana ye biso na satana ndenge satana asengaki na papa diangenda ye alobi ntango ekoki tokabwana zwa oyo yo otia bango bilembo ngai pe nazwa ngai satana nazwa oyo ngai tokokende na bango na lifelo banda ntango wana bitumba ebandaki oyo toyokaki bajeteki basalaki accident bapapa bavandaki awa 5 mois nde balakisaki biso makambo ebele balobaki toza makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga 10h midi te 18h pona nini satana atelemi pona kobundisa biso nde bapesaka biso soirée na pokwa okoti soirée bopesaka mbote ya soirée po oyo eza koyela biso toyebi yango te na liboso makambo ekozala nzambe mpe alobi akoningisa mokili kolo yesu ntango azalaka bomoi alobaka yango tata Simon Kimbangu alobaka yango ndenge mokili ekoningana yango bapapa bapesaki biso prière libondeli ya le 6 avril bitumba ekozala maladi ekozala kufa ekozala nzala mpe ekozala nyonso balobaki yango avant biso toza bapaya te biso bana tata Simon Kimbangu donc oyo tozokoyoka tozomona na miso ezali kokokana oyo nyonso bango balobaki soki tobondeli te mabe kaka na 88 alobi soki tomeki kolekisa tokomi na 100 ans
bongo tokotala oyo kozala yango sikoyo alobi lisusu 3, 5, 15 2023 makambo oyo nyonso tozomona elobamaki avant tozala biozala mwana mayele tata alobi yo naza kotinda yo bie bino mibale naza kotinda bino mosusu alobi nakokende te mosusu alobi nakokende kasi oyo alobaki akokende akendaki na ye te oyo alobaki nakokende te ye moto akendaki sikoyo na motema yo okokanisa ndenge nini kati na bana mibale nani alongaki donc moto alongaki oyo alobaki akokende te quand même akei oyo alobaki nakokende akendaki na ye te sikoyo makambo mingi tozomona ke na lingombo ya tata Simon Kimbangu tozali kotindama oyo bazali kotosa bazali oyo baza kotosa te mpe bazali kasi balobi bien ntango oyo tozali ntango ya bana nzambe mpo nzambe alingi akata likambo na ye batela kaka elembo oyo oza nango tozala bana botosi likambo elingi okatama yango wana fete ya bamama batata batikali koloba na biso totonga Yelusalemi bamama kaka te na biso batata biso bajene biso banso tozala bana botosi totonga Yelusalemi Yelusalemi ya sika mokili ya sika mboka ya sika banani oyo balingi babika na bango bayekoli ya kolo Yesu moko oyo akangamaki na île Jean kolo Yesu apesi makambo mingi mpa na ye alakisi ye mokili ya sika mboka ya sika Yelusalemi ya sika lelo Yelusalemi ya sika yango oyo mutu na mutu luka moyen po oyo ezolobama totosa yango soki balobaki tobandela na 0 tina ezali tina nini de 21 jusqu'à 100 ans ekoki soki olongaki te mbala oyo tobandi ya 0 omipesa po makambo mingi bapapa balobaki bepapa Kimbangu totikali kosalela yango te tosali lokola tonéglige tosali lokola tobosani ntango ya récupération yango oyo po mokili mobimba bakoya Yelusalemi etikali kaka moko totikali na chance pe moko po ya kala kola babebisaka bana Israel na babimaka na Egypte ntango baye bazongeli makambo na bango bakendaki kosala etumbu na Babylone kokangama ya mibale oyo basalaki 70 ans
me biso tokosala susu boloko wana te. Koko Kinzembo na boma avandaki 70 ans na boloko na biso esilaki. Sika ifo towelela oyo tobandi eza ya malamu ebota mbuma kitoko wana nde ekolongisa biso. Toyebi bafeti nyonso kaka na nkambo ezalaki bongo te, me lelo soki tokomi bongo po papa alobaka bien tozalaki na retard ya 10 ans mpona botongo ya Yelusalemi. Toyebi te soki tokomi na katikati bien nanu te, toza nanu mpona 10 ans tobenga nango po bato bafungomi miso, bato bayoki sikoyo mokili mobimba. Alors oyo bato bakoyela biso bakozala ebele, fo bavila ezala bandako ya ndenge na ndenge ya koyambela bapaya. Pe bapapa balobi tolona tobokola. Lelo oyo tokotala bamama soki bakoloba nini. Mikolo eleki nayokaki ke bato na bango si esombami. Kuna bamama lelo baye bakokonfirme biso toyeba niveau nini tokomi nango. Place ya papa alobaki tolona tobokola po eyebani ke nzala ekozala mokili mobimba, pasi ekozala na mokili mobimba. Bongo ntango nini tokowelela misala Afrique, bana Afrique batie biso motema. Soki tobongisi te mpasi wana ekosila te. Yango wana bamama batata Nzambe soki alobi likambo towelela kosala yango po ete ntango wana ekoya esengo ekozala. Oh papa aza maladi, nazalaka maladi te, nazotala bino. Toyokani tolingi ka tosimba misala, nazalaka maladi te. Mutu oyo abelaka te, mukolo ye akobela akei libela akufi. Me oyo abelaka umbelaka kosu wana ekosila nango. Tosala misala likambo totelemeli nde yango wana. Mpona nini tolona tobokola. Pozomona ke muke na Brazzaville. Lobi nalobaki likambo wana. Papa asalisaki misala na Brazzaville me ekufa eba. Mukolone ya suka ake kotala tenge musala ebebelaka asimbaka mutu. Bino na Brazza na misala na bino likambo ezali te. Me awa kunzule kufi na kolimbisa bino te. Alo président pe ayokaki makambo wana nga motema ezali kaka nakende Brazza. Nakomi kuna nayebisi mokonzi yeli likambo ya boye na boye. Yalobi oui nayebi makambo wana. Siko lobi nini toye po tolamusa mosala wana. Tolamusi mosala wana biloko oyo esalaka 3 mois na mabele yango nde tolonaki. Soja, nguba, pasangu na loso. Pona nini biloko wana? Bateau de pêche lokola eza koya. Déjà tozana basoso, tozana bantaba, tozana bameme, tozana bangombe. Biloko to banokosala yango to banokolesa basoso na biloko mosusu. Po biloko wana soki bozana ngo te ndenge ezangelaka biso tosomba ngo kosomba. Me biso moko tokoki kosala yango
reto somba lisusu pamba te yango kaka tolonaka tosangisi na bambisi wana bambisi mosusu ya kolia bambisi mosusu ya koteka mama mpe oyo alingi koteka azwa mbongo toyebi mbongo wana mpe mama commerce ya kosala ekokotaka kaka na ntsinzani bongo bie bongo te likambo nyonso entre ezalaka kaka kobimisa pasi mingi biloko mingi eza na biso awa na afrike tokoki kosala yango reto sombaka ntango nyonso eutaka epai mosusu biso moko tomisaleli yango wana bamama tozala makasi batata tozala makasi oyo tozotinda eza bolamu na biso tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo Moi,